Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut Nabandeko Nyonso Bozolo Ndabiso partout dans le monde entier, c'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox DCS de la presse. Moi na mobali wa banga kaka nzala na liwa kwa musala kaka nde tozo sa elabino toujours na chaîne nabino auto ebisa bino ba abonné boya yele po mikolo yo Congo check check TV ya ye moko boss ici bu mutombo wako etumashi wa mumenu ko etukatu jimini donc tant na lo baraboye ça la plaisir pour naza jif. Merci beaucoup na metiti ma malgré talaka moi mobala zo sala musala mais akufeli mes condoléances vraiment na famille. J'espère que Congo check check tokozala toujours pembeni na yo pour na ko consoler pour na ko lelisa yo et puis na pesimote na cœur sensible moi moi sur la ti brassard ya ba chroniqueuse tout je pèse mes mots ba chroniqueuse tout ba na nord ba na poto. Donc brassard na capitaine na bino yewana cœur sensible merci na musalo zo sala et puis merci na moi sur le baki o azaya na ngai bato poto belé ba kosa ye ba esikokaye ba solisake mabe ba soutenaka ete mais azmak la canadienne na lobby na bona ngana ya na nga Jerry Kobetox. Merci beaucoup et merci beaucoup les lots oza vraiment na compte ya Cour suprême de la presse. Jerry Kobetox a représenté Cour suprême de la presse. Binomo boyebi ba programme to sala bandeko ba respecter témoin muke na suspendre tout le monde ya Cour suprême de la presse na tikalika ngamoko mais tozo kota la baninga msupeto ko sala ba musala mais lelo Jerry Kobetox na compte ya Cour suprême nazana ba pandisango mibale oyo lelo tolobela likambu oyo ya munene oyo ezoleka na RDC likambu ya ba chroniqueuse na ba musicien et puis likambu ba chroniqueur na ba musicien donc bato ba travailler na ba musicien ba conflit na bango wana bebi ba conflit ni ezoleka na minute oyo oh chroniqueur mo boy ba chroniqueuse mo ba kangisi ye oh chroniqueur mo ba kangisi ye boy et loko ni ne komaka bongo lelo to kopesa moi makanisi na bandeko nanga on azala bango na plateau on azopesa déjà mbote na bogard de la presse tala mona mobali a beauté boy mais nga na sepelaka ti lelo po azaka mobali. Ah, Jerry Kobetox, bonjour, bonjour na bandeko to bazola na bogard de la presse, bonjour na ba fanatique na biso ba o batinda biso to sa musala malam. Bonjour encore une fois de plus na ndenge vraiment reconnaître oyambinga na plateau na yo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nazana elenge moi simoko na no crédibilité zana makasi shira moi c'est mwindu boya kopakula boya ba podé belé boni. Bonjour, bonjour Kobetox. Merci beaucoup na bandeko na biso balanda biso vous a toujours branché toujours na Rolanda biso vous a décidé. Voilà. Santé normale. Santé ça normal. Ouais. Qui mieux ali? Qui mieux ali normal. Voilà na système Zaïre ga réseau pela Zaïre réseau ina. Donc lelo na yambi bandeko nanga oyo tout ça la bango analyse oyo. Analyse par rapport à Cour suprême de la presse et puis na émission na bino vous avez droit de savoir. Faut to lobela non likamu conflit zo lekalelo entre concerne Abiso Gloire Olangi et Ferregola Chetani Motea Yambo oyo asaila ka musala na yema kasi ozo bunda musique ya Congo et puis Gloire Olangi azo bunda pona presse ya Congo et aza moko pe oyo banda mwa masolango kala et puis à part wana nazo ninga na cha mingi conflit weza ka entre ba musiciens na bato ba travailler na bango ba bureau ba chroniqueuse ba koma ba attaché de presse na bango pourquoi suka faut ba bebana pourquoi suka faut koma ya kokangisana yango lelo tozo solo la yango na banda mala moko na bogard de la presse lelo bogard de la presse analyse nos sala par rapport ya makambo ezole ka ba conflit lelo to pesa exemple wana ndane ti lelo Vasco Mabiala atalisi mandoki pa ya Ferregola et Gloire Olangi atalisi mandoki pa ya Ferregola nyoso to wana ezole ka lelo analyse ni nyoso sala na émission ya biso Cour suprême po to tika ka bango nyoso to ba sala après biso neto ko kata lokwa to za Cour suprême. Merci beaucoup Nandenge vraiment au pessinga parole na banzi ke bandeko ba kolanda bogard de la presse tant que benginga y analyste donc en tout cas gloire à Dieu. Donc analyse nazo sala entre ba conflit ya premièrement na président Ferregola na Vasco Mabiala nga na monango eza un peu drôle
c'est un peu drôle puisque mieux vaut qu'on kende pe na ndenge mo ba ntiki mieux vaut qu'on tanga ka ba ndenge lobama faut qu'on tanga po oye baba makambo mususu ozomona ukoza peut-être na mutu moko boye aza pembe no atanga te ayebi ne makambo te komemelo mo malédiction moko boye raison pour laquelle bino moko loba faire rigola en tout cas azara international te pona nini eza pona bureau na ye moko eza bato amayele te ben oui bureau na ye moko eza bato amayele te mais na banzi te que no faire rigola za mayele te faire rigola c'est une grande artiste ya mboka nanga asa musala ne malamu asa musala ne bato bandimang mais bureau na ye en tout cas vraiment parce que mabia na se pete na comportement wa sali oyo a détourner na mbo puisque conflit ça entre mbongo ezaka pona mbongo ye azara na ye wana aza directeur de marketing asara ne ba marketeur na ye ndenge ezaka ke na ne ba pota biloko belebele donc ba peso confiance mobimba net jet set a faire rigoler ba peso chance mobimba et belebele baza ba boulot te baza musala te ba peso chance donc lingi osala soki ndenge nini premièrement là no yibi mbongo ba dédicace ba peso confiance oyibi lelo yo okomi ofing ses affaires au hasard international c'est grâce à Vasco Mabiala na façon à saleli musala pena ezaki pe bongo ti ayo zolo ba bongo Vasco Mabiala détourner mbongo est-ce que faire rigoler to J7 mumabaza na prévoir to comment on appelle ça comment on pense na Facebook bozu papier moko bozu loko mo contrat moko bo publier est-ce que lelo Vasco Mabiala faire rigoler ça prêt pour na ko mema na justice pourtant on solo ba makamba bo ifo mais ba prévenir ça là. Ben oui, makambo to koloba eza au moins toza en direct, gérer toza en direct donc faire rigoler c'est déjà parqué yebani yemoko Vasco alega ki na ba média na biso mboka na biso aleka ki alobaki non ngai photo que ouais par rapport à réputation na ye mais na le bien ce que monindo ki basala ndé nini mona o monindo ki belela yo za moyibi ba belelo za moyibi droit de réponse et bandi donc ndenge za na ce que moni pena mutaye na ndaku na yo aye ko yiba yo. Donc on va dire que non, non. Voilà, toto na pe misano mo muke na ke no pas Chira. Chira confie le lezoleka, tozo sala cour suprême, to epona ko condamner mutu te pona ko bongisa kaka, faire gola azana kimia Vasco Mabiala pasa na kimia ndeko na biso pe gloro langa azana kimia. Na kimia. Le nani Bogarde de la presse déjà pesi déjà o ya yé makanisi. Yo ebisa biso na nulikanisi no zanini na conflit ezoleka ko so no ezoleka entre Vasco Mabiala na faire gola et puis na Gloro Langi oyo lelo le problème est comme mon to soka pe il paraîtrait que baza déjà na kosamba. Bon, merci beaucoup pour la parole. Pour na Vasco Mabiala na lina lobara soki mutape sur confiance, il faut à la sérieux na vie. Il faut à la sérieux na vie mutape sur confiance ba fongolo banzele belé. Donc il faut à la sérieux. Le lor mo benge na az international te. Pourquoi to bossa na bola mabatu avant, hein? Pourquoi tu bosses à bola mambat? Moudoussa salio à salio. Parce que Mabiala n'a pas travaillé quand même. Bien sûr, à travailler. Est-ce que ezara soko kabona mutifo mo fingaye? Ezara bongo na Congo o komika bongo soko au travailler na mutu. Et simbité ou bien yo moko babisi. O komiko finga ba ingir banini vraiment eza kitoko. Il faut tous à la reconnaissance na maramu o na bato basala bismo ba bola mo belo bato basala ke non lelo Jerry Koberto soye bana o yo zali. Même si vous avez été il faut zonga otali ma pe non pour la mutu boye jamais na ko na benjir banimo eza bien te pour na Gloria Olangi concert na ngai chroniqueuse na lina lobara to mi pesa ape respect omoni lelo biso moko respect za ka pe kana ba chroniqueuse des appels na musique bon lelo biso moko pe to mi BBC to mi kitisi na ba sens moko donc ya osakana te na ko loba na sens nini lelo soko bimina garçon ou bien bimina mobile ezarité ka ke non pour au détail que non azala rabo azala tout ça pe na ba famille te bien sûr tout ça musalango tout ça pe na ba famille tout ça to robota pe dans l'avenir lelo ba na biso a kotaka na 6 bo kota na 6 bo ta buzo ba maman na lobaka pona mutu te kota ezala vraiment buzo ba papa na opa lobaki ya musicien bon tala buzo musicien pe ba est-ce que les musiciens sont bimina moi c'est OK publier que non moi ça c'est na bimine Chira ngana yebi ngana za DC7 de la presse ngana yebi musicien na mboko akusha na moi si bazwi vidéo ba tiango yo kasi ka ba chroniqueuse na ba chroniqueur na ba sala ngo na ba musicien pe ba sala ngo bien sûr na ba musicien ba obo sa makambo ma to sala ngo teza mabe yo so bimina mobile o yebi point faible na yi
au public pour ça ni pour personne. Si vous parlez ils ont condamné Gloire Olang ou comment? Non condamné pour ça Mabé. À part Gloire Olang, ezapa na chroniqueuse mo pa lwa ki non musicien tel azabo na yebité est-ce que bozala na moi so ni mo boete eza normal te tout ça non moi débat moi bien na nyoso wana ndingo zoloba pour na nyoso condamné ka bande ko no ba chroniqueuse ozo condamné ba musicien o ba mitika te o baza na posa ya nzoto te eza amour lelo soki mobali géri lelo ko linganga est-ce que so no bi géri non naza occupé boye okanga makasi o memanga na kasho ke non na lingia boy bakanginga non eza amour balingana ki eza sentiment entre deux personnes mais si les jusqu'au pourquoi que nous kolba ke non yazala rabo kuta ko karanete yesu ka te et ça libo non eza en sens te tous ça ba parents tous ça ba responsable tous ça ba parents tous ça ba petit frère ba petite sœur tous à la rapé batu tous à la rabat vraiment on a ba concert nanga pour na ba concert nanga vraiment tous à la rabat surtout alors mona pour mutu soki déjà azangi soni na vie c'est que azape na ayebi ma mwanzambe te pe pour mutu déjà za responsable akoyi poza la parent surtout te na ba âge na mona ba musu afingi musicien tel boy surtout te na âge akobota epe parent na bien sûr parent wana musicien na yemoko alingaki omona nzoto na ye zela na chaona mwa mukena munoko batu bazo komela biso bazo pesa pe bazo condamner pe ba musicien na biso pourquoi ils ont condamné loba sala nanu batu bazo landa biso plaisir peke yebisa pe ba musicien batika bondumba batika posa ya nzoto pembeni ya ba chroniquer kala ete musicien ki bondumba za no ya makila est-ce que déjà mona musicien mo za la rana mo za fidèle pas moi sina au monde on déjà tangela ngata musicien mo ebike depuis toyeba aza homme marié azalaka na mama tel na mama azala musicien fidèle azate on a vraiment azala ranete musicien fidèle azala raté men biso ba chroniqueuse to mi pe sa respect le to koma ba chronifoite le to koma mona photo bo le que si on azolo biso bana bas bisonde yongo o wana Bogard de la presse a repesa nga moi raison le lo so ba to benga ma ba chronifoite likolo ndeko na basi kaka en tout cas vraiment nakati yote yango nde na se référer na maloba bakulutu baloba moi ça tongaka mboka te ben oui atongaka mais babloko boye un papa nanga ovani non na ndako donc moi si mon boye un journaliste doit être au milieu du village. Na Congo déjà kufatika makamana héros koloba. Non, eza ba yoko boya ngote puisque eza déontologie. Pas si pour sala. Makama déontologie wana minoso déontologie la boloba kana so ba yifasika na na Congo na minute ko sala mati. Na lobia géri yona nga toleka na ntiki to yebi bien que non to uta yifasika ndenge ezalaka. Yoko boya ngondenge nini. Donc moi si moko boye ayaka na yemba moko boye na avenir na yega ka boyo chroniqueuse donc asala ba base na ye pour c'est que ça ba chroniqueur mususu. Voilà, si on a toqué na moi lombango. Lelo yo Shira Bogard de la presse ba lobi ba musicien ba comment utiliser ba chroniqueuse afinga muninga na chroniqueuse afinga muninga na chroniqueur. To pesa cet exemple lelo ya Lili Mbuya sa na Angola na so pesa mbote lelo soki lelo Gloire Olang a répliqué bongo c'est parce que trop c'est trop Lili Mbuya so finga Gloire Olang so finga tina nenga kola ya mabe biso toza la Cour suprême de la presse to katana likambo. Mais Gloire Olang pe ezana oka ndenge ba mo ba bandi mama Gloire Olang pa finga pe ba musicien ba finga donc monde ya net comment na oka ko finga na soko ça l'émission yoka biso ba lo ba ke Lili Mbuya mtabanda soko ça l'émission normale pour ça ta 100 000 vies na passe mais Gloria les gars banda ko finga maman na boy maman na papa na boy Gloria qui eza bon tout en général tous les gars to finga na fi au monde ndenge ça ba vie ozo mon donc na sens wana ba message déjà ba ni on a so ngana na bimi na système na ozo condamner ba chroniqueuse na ba chroniqueur tozo condamner na bato apoto pe na bato apoto ba encourager pe présent ngana zo pe ba appel musubi yamba mutu tela finga ka na zo ba appel wana yamba mutu tela lo ba boy yamba ya sala boy donc to yambara ba finga to commande ti ba tout mon boy ba za na poto ba vandi ba hotela biso tout na o ndenga finga eza normalité ozo mona eza normalité vraiment nzambe asunga apesa biso vraiment apesa biso pe makasi apesa biso to yeba ko banga to linga pour mutu aza responsable aza ba parents ero le kana télé déjà o bandi ko s'exprimer maraba n'importe quoi donc ozo l'accès déjà identité ya famille na yo
donc famille ba parents na yo tezo kitana se ozomona eza bona oyebiki ozolo ba bongo pona no ba fingela ata na page Facebook te ba fingelo mama no te ba fingelo papa no te juba ba fingela ma foute commentaire lo ba metiti mayaka na caméra Jerry Kobetox a présenté nga pe na démarrer même ba finga ngati parce que na kota na ba bêtise wana te ya finga ba kota la bêtise ça bêtise bobino bocha ngo bêtise pourquoi zela bima yo ngana na bima na musicien morti te po ba koti sa yo po ba koti sa leti nga Jerry Kobetox pour na hypocrite te nga ba koti nga za poto ke yo na sala boyete Shira mutu mo yo kana raté na Bogard de la presse yo yambiye Bogard de la presse maman saini à côté de la page Facebook à bando finga on comprend pas yambayi mutu mo finga ki mais on répond imbécile par le silence on tigaete non on tigaete finga na voilà na zona de Bogard de la presse par rapport à Lili Mouina Angola m'tapeli si moto nyo surtout lelo faire rigole na ndeko na je dis bien je pèse mes mots gloko la ngasa ndeko ya faire na bindeko ya famille te ndeko ya musala lelo bakoma na kosamba boy moteke mwana mwasa za na Angola wala to boy te ki fan club pour wera pas na les chanceliers de Weranson azala le nzoi mais toki ba pe quand même kozana ki bomoto ah makambo eza moi passe mingi en tout cas vraiment bandeko ba kolanda donc pona nga analyse na nga nazo sala Limboui Azana a raison. Oh, ben oui, Azana a raison parce que biso moronan ba chroniqueur ba chroniqueuse biso moronan respect zati. Donc bango ba baby si boulot oyo na boulot na maman o toza oyo po muto asoma même catch asoma mutuka asoma lopango pena ezate mbongo ezate susu te makamwana ezate. Ozo comprendre. Donc nganet ndenge ezana na Limboui aza pire petite affaire. Soki azana Angola. Sauf ka simba micro te. Quand c'est ma micro ezaka koza pire petite net ndenge ezana na ndenge mabete za analyste za kokodila so ma micro te mais so lelo ke ipona ko finga fali kokodila so kote mais no mabe mais Lili Mouya za ko ba kokodila sauter mais ndenge mo est-ce que ça na bureau ya faire ye aza représentante ya faire en Angola nani achaka ye bala exception mikanda toi na cour suprême de la presse bala exception mikanda moi Jerry na lancer défi faire gola bimisa mikanda publier na Facebook que na Angola mutu azo représenter biso za Lili Mouya ba ngai na yebi que Lili Mouya Angola c'est fait. Tu as Canada, so ok, Prince Tukuzu, bata ba Fali. Vous comprenez? Fali so comme Canada, a Romona Prince Tukuzu vient à Bisso. Vous comprenez? Les lots sont qui fait à Angola. L'aime sous l'île aux alobos quoi, c'est quoi? Non. Voilà, là je les confirme, je confirme et je réaffirme encore une fois de plus que Lili Mouya a bureau à faire en Angola. Parce que papier Zali. Pendant que neti faire azana ba fan club partout. Ba représentant na ba représentante ba ali. Donc pendant nga Lili Mouya en tout cas vraiment félicitations à boulot sali parce que on réagit. On moni makambozo. Non, on réagir parce que boulot na sali afingi. Non, mutabanda ki ko finga eza mutabanga ki banda ko finga eza Gloria Olangi. Est-ce que tu as bien? Oui, azui pena photo ya artiste net ferré, mutu net ferré. Ozo apena kaleso mo bolbi ke no kaleso ne yango to bimana yi. Mais wana ko tozo ba za sima, nga za au milieu du village na minute na cour suprême. Wana zo ba sima maka me bandaki déjà liboso kala. Gloire Olanga pesika ka posoki premier sonne ba mo balobaka wana. Lili Mouya saleli boulot na ye po lelo yo soki asalite a oliati. Po aza pire petit affaire. Bah oui. Koka tangate. Net ndenge toza boza na ba petit no na palais. Bien sûr, ba petit no baza na palais, au pesa ka bango mo système, on va jara bango ndenge ezala. So pe petit wana ba bimi na balabala amoni ke no. To zane na palais, faire avant en Angola te. Palais to lobi na ndenga ba kino ba na poto vous comprendre, palais na ndenga kino, et la palais pire petit na nga palais ndenge ezala idéologie changeate. Donc ndenge ezala na déjà faire dans Lili Mouya aza pire petit ya faire. So le arolinga malheur à faire eti. Voilà, na pesa no moi lilo ba pesa ba condamner bino a bana basi ba condamner ba lobi lelo Lili Mouya sali musala malamu mais musala on neza musala ofinga te musala ofinga eza musala mabe musala ofinga vraiment eza musala mabe ako lobeleza ka afinga injure non ako loba que non pourquoi sali boye mais injure wana vraiment eza propreté penga na ko loba susu boye pona ba musicien na biso bomi pesa pe poa bomi pesa pe respect ba papa. Vous me payez ça respect, vous avez déjà battu bazala, parce que obimane pourquoi? Et puis, ma musicien, qui c'est un comique à Bimara, Bimara, na chroniqueuse, ba chroniqueuse n'est pas de ba pesa lengue.
Peut-être. Ya musala. Ya nyonso. So bibina chroniqueuse peut-être eza bongo. Donc bomi pe sa respect pour so que comité na ba niveau bo alaxa sous-vêtement na bimana oza parents oza pe na bana lelo pe ba koma kokota mona ya c'était déjà internet déjà zala. Soko atala sous-vêtement ya papa na ba bimisi. Eza propreté. Voilà, to komo kene na suka na ningina tuna question mo boye question mo kabola biso makasi lelo yo et qui attaché des presses n'abi que yo ningo za na tendance na yo yepe ninga za na tendance na est-ce que ça permis ce qu'on attaché des presses o lobela produit à artiste na o lobela artiste na za produit o lobela été mot komi ko sala ba délire au tout monde presque ti lelo yango moninga na contrat ba attaché des presses nyoso kongote ba échoua et simba te ba ko sala musala te. Vraiment un chroniqueuse bien chroniqueur à Rosala attaché de presse il y a musicien ils en ont ma bête mais Rosala attaché de presse à mutu ezate ke okoma ndeti mutu ma okomi ko finga batu pour que oyamba batu wana te ndeti nga lelo boso na attaché de presse ya wera na finga bata jibe donc na oyamba bata jibe te ozomona mabende yango wana okoza no attaché de presse à mutu mais benjir nde mabe surtout ba oyo koma ke mon papa mon nani le ba bien mon papouche. Wana nde vraiment to ebande nyo abongisa musala ngo to ebande nyo abongisa musala ngo okoza no attaché de presse à mutu mais ndi naza ngapi na mutema na na ebiki nazala fan club ya mutu tel na ko po bimisa ngo me na ko po bimisa te na ko bimisa te po mona chroniqueuse mo binga kutu nena za kana chroniqueuse boy atela moni intel yekuta ta nyonga kuzwa na yoka chroniqueuse désolé okolo ba bongo te siko so azu ya nyongo après ko ya nyongo na epesoni ata pe azu ya mbongo oyoka ndeni yo moka kokota na liste buzoba donc bokokuta na ba musicien boye na ebite ba film susu nga vraiment emo komelanga mutu boye na bimana ye na muni bavandi na moi 10 personnes mais na komo yoka soni mutu moko siko so kuta ba za 5 10 mama ndeka nzamba sala bilongeza différent na mitema pesa différent vraiment voilà bambote na déjà te comme na pesa bambote na nga ebele na blesse ya la garçon Hollande na pesa bambote belé na Raoul Bilala na Hollande na pesa bambote ya mbinga moto na nzambe ya mbinga Pasteur Padou Petit na Matadi Pasteur Padou Petit na pesa bambote belé prophète héritier Messi Mbala bambote na ebele nzamba pambola. Voilà, merci beaucoup. Tu es na Bogard de la presse. En tout cas nga tant nazolo baboye la lingika ande presse tambola malamu. Pesa likanisi na likamona lobia suko mwana na lombango. Yo na ebi peke yo ndi oza attaché de presse. Rien nga maman no. Oza attaché de presse musicien mo. Mais rien ngai bayela nga moko vraiment na boya rapo. Différence c'est ça te bana poto fona mato boyoka po moi français ngopé on dirait net soki ndenge nini donc attaché de presse on suppose à l'attaché de presse il faut ça non zela non puisque ba moi ngoto ebité ba tu na ebité cause la porte différence ni entre porte-parole et attaché de presse donc pour nga différence c'est à la raté donc un journaliste soit chroniqueur tikala na boulot na yote lelo soko comme attaché de presse a kingani batu mususu ba omono mabe net baninga mususu ebele bakenda na bango bakenda attaché de presse ya kingani lelo baza ba malaki na mboka na biso donc aza porte-parole to ba bien que aza porte-parole aza sous journaliste était aza chroniqueur c'était soit chroniqueur était aza porte-parole puisque différence c'est entre attaché de presse na porte-parole. Bref, eza mabe ko sala. Donc pona nga eza mabe puisque bayela nganga moko natanga pe ba kombo po ngai na la. Si bayela ko ba ke à part attaché de presse il faut démarrer mutu mo batu mo. Bayela nga pe na Bogard de la presse bayela nga mais ba biloko ngo pe na ngai pe na batu msusu kutu ba bele bayela na boya nga ba na sana nga bulo nga ndenge za la rara idéologie changer te ba na poto ba na monde entier. En tout cas vraiment na moni que non mbote déjà. Moi mbote voilà moi mbote sala moi bien na bandina ngo pesa na mbote na yo moko ndengo ya minga Jericho Betox dans la 207 na PSP bambote a trouvé pas de longues jambes chira tozana na plateau na PSP bambote a trouvé pas Blaise ici à la garçon hollandais baboya bafamba po ndenge za la rara na PSP bambote a trouvé pas Nickel Nzongo leader bio Chanel Toko mère pour pêche à de Paris na PSP bambote pas passer na nga papa Bruno Kala la passer Christian Chamanaka Tsangola en tout cas vraiment bozala toujours ce côté branché sur notre chaîne en tout cas vraiment ngai babino ka nena ebisa rabino
Tim Kolonzamba Roya. Mais, toka bona bongo te, moi, c'est ça là, moi bien. Ngana ramutama c'est nga idéologie na nga ngwana. Idéologie pour tozala bata vieux akle. Doli c'est ça que bana poto ndenge bozala. Bokamati loso bopesi soso pateka bénéfice kozala. Kozala te bo soso la. Yango nde likambo. Soso pesa elo so ateka bénéfice. Na fond de commerce, est-ce que comment on donc c'est que beau soso là. Merci beaucoup. Na bande ko nga ba accompagner nga na émission Oyo. Vous avez le droit de savoir et puis Cour suprême de la presse on a suspendre bateau tout pour bazo respecter musala mais tozo pesa chance ta batunyo surtout bakoya bakota to sala musala ngana ko baboye affaire auto sala kango analyse Gloire Olangi fait rigola kimie kota musique etambola bien chronique etambola bien boza bandeko ceux qui bofunda na ki déjà boluka moye boka ta conseil ngai mantiti oyo bino boza banzoku boluka bo retirer vraiment la plainte wana et ça la bien et puis Vasco Mabiala biso toza à Cour suprême les tinga na condamné yote na condamné faire été beau travail ensemble et ba te belé pe na ba orchestre ba comment luka baza na Vasco Mabiala na bango donc aux appels quand même modèle aux appels na ba défaut na yo faire la personne na ba défaut na to luka to soigner kaka et non que ya ko finga na kabongo c'est pas bien et na pesi mbote na Asmac la canadienne na pesi mbote na ma Pascaline Mujinga wako et tout na pesi mbote na cœur sensible na système kaka ya mbungu zulumba nganzalanga nza donc bango ba kolekate puis na pesi mbote na bilimbi oyo azape ménagerie Cobetox to saka musale puis na mwana na nga Nadia Bitambula mwasa kingo mwambe et ceux qui bo sepele na émission ezaka pona réalisation et salami metitima mes condoléances beaucoup na famille et merci beaucoup na boss na biso papa na biso si bumuto biso benga ko papa to benga ko papouche te to benga ko dadité pour étouffement. Bye bye, on se retrouve dans Monsieur Goya. Ciao. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo.